Arrêtez de douter que Dieu est bon, que Dieu est amour. J'en suis la preuve vivante. On se retrouve à Lemba dimanche. Bonne santé. Elo bato belé balinga ko faire na boloko et puis so ko faire côté boloko ka bato wana balinga baloka su mawa ya les artistes et musiciens hein tout tika biloko et ça la moi bien te même moi si nae même bana na etomba oyo ka bozolo ba mabe trop na kombo ya mutu moko na ebiti ya soki bango pe bayoka esenga oyo eza bien en tout cas to soutenir artiste na biso po Congo na biso ekende liboso musique eza politique te bango ba musicien ba sa musana ndenge na bango ba concert ebeti te ngana comprendre te su ekomi su Kofi fo bakanga e ko eza Kofi Olomide yemo Kofi Olomide tomba embaka chanson oyo mokolo mbongo aye na bambongo ne belé na Gaz Fabulous alobaka bien mais bato ba comprendre ki yango te alobi Kofi Olomide na tikelaka ba petit tante kombo ya Kofi Olomide e komo tangama neti nzambe neti Jésus Christ et comme autant à mabongo ne Kofi Olomide lobaka actualité salami batu balobi e belé pe ya mabe na malamu na komba Kofi Olomide biso toza ba pandisango nazate pona Kofi Olomide o afuta ngambongo te bomone émission na uto sana we ranson émission na sena ba musicien belé le lope tolobela Kofi Olomide tolobi boye biso il faut to soutenir ba artiste et musicien na biso ya République démocratique du Congo po toza ba journaliste ya musicien moko te oyo toko côté la musicien moko tolobaka malamu na e po to critiquer baninga te toza pona ba artiste nyonso oyo azosa musane bien na mboka oyo il faut to sunga e po musana biso eza to panza sango to pesa message lelo bato belé baseki Kofi Olomide misusu pe ba lié bambongo ebele kana ba dossier ya Kofi Olomide oyo ngai elo esali ngai pasi bande kona biso nalo ba kombata te po bande kona biso ba diaspora o bazali banda nde bayembi banzembo nde balobi bakombo ya Kofi na sensi ya mabe bon eza wana eza makambo na bango mais koseka mawa ya moninga te ebele bazalaki wana balinga Kofi Olomide akota prison mais il faut eba que Kofi Olomide azana bana na e azana mwasi na e yoku to utolo beloro moko bwenga na bongisa place wana obi 19 personnes to 20 personnes to 18 personnes o Kofi afutaka te Kofi azana charge ya famille na e mobimba tala âge o Kofi akomi nango e bongo sko bana na ye bazape misu na babana bakoko na e banani bandeko belé faut voir dei ya mama mi tant to kendaki mama mi bakundaki omonaki tant basalaki organisation même na messe même moi réception moko omonaki bandeko ya Kofi o biso kutu ebité mais esalaki moi bien te koloba kombo ya Kofi Kofi asalibwe nani yango asala mabete na mokili oyo o kutu ya mabe ngana sake mission lobby na stade ya GD na Lemba place Kofi obeta concert mais mutumo na France abengi ngai na mbiete akomelinga abi Martin tika koloba maramba lukuta na micro Kofi akozonga kinte. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien.
Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo. Pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages et entrées gâteaux. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tout. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission PC La Plus Plus. Aujourd'hui, Mathieu Banché, spécial Koffi Olomide, spécial des retours des Double King Koffi Olomide. Enfin, Koffi Olomide, Azongi Mboganaye, donc Nebozomona ba image wana. Koffi Olomide, c'est parmi les icônes de la musique congolaise. Nani o alobaki ke Koffi Olomide bakangi. O Koffi azana boloko, Koffi azo sala 10 ans non. Koffi Olomide, c'est père de famille. Koffi Olomide, Azan a plus de 18 ou 20 travailleurs au Bafuta Marepanaye. Les Lobakanga Koffi, pour un dossier Moroboye, Ezo Salamabe. On a vu des Brazzavilloises. Batindi ba audio ba lobby. Soki lembi Koffi, bo kabila bisoye. Parce que biso ba Congolais, tozoye ba valeur à Koffi Olomide. Le seul Koffi. Oyo batu bakoma alinga linga mwasi azui papier yo nzembo ya Koffi akomi le seul Koffi na âge na ye apesi chance na ba Diamond apesi chance na ba Inosbi ba Gaz Fabilis mais lelo yo Koffi aza négligé Koffi aza trahi kaka par ba frère na ye ba Congolais Congo to sala nini donc richesse Félix Oazé quoi loba ya mutema mabezara vraiment pas na biso eza sujet trop solo lelo moi et Martin Engi double vitesse à fusée retour à bon retour à Koffi Olomide mais merci beaucoup à grande boutique balobi boutique Efrata mode donc les bozomona boutique Efrata mode lelo to lati yango nanko parce que akolati sa ba jeune ba papa ba musicien ba journaliste et pourquoi pas ba joueur boutique Efrata mode merci à vous. Mes condoléances à Jimmy Belaou, où a coupé vraiment et ça la passe. Mes condoléances à Verabiso et Mekunku, oh les longi les olela et Mekunku,
bandeko baza libanda baebaka Aimé Kunku na njili via za susté et merci à Yuyu Kabui kwazolela Aimé Kunku, Hervé Ndongo Vrenjilois, merci à Fabrice Calvada depuis les États-Unis, Bruno Selio mwana njili ya solo ya Aimé Kunku Akei et sans oublier Sam Kunku le nécessaire ya Aimé Kunku et pourquoi pas topé Sambote na la joie Amado Pichuna, femme très très forte. Martin Engi, bonjour. Bonjour Mathieu Bonché, bonjour Naba. Bonne so ya Elengia Congo TV, toza vraiment ensemble na bino. Enfin Koffi Olomide libéré et puis Wakanga qui est libéré d'abord et puis Koffi Olomide Kalatia zo kita déjà na Congo, tout le monde a ba image, nenge Koffi déjà na avion, nenge Koffi azoya déjà. Et ça Lioboni. Merci. Avant la kota masolo ya Koffi Olomide, donc boss ya mboka oyo, mes condoléances na grand prêtre donc prêtre des prêtres Jimmy Belaou Oazolanda Bisso na niveau ya Djoboul. Merci vraiment. Merci pe na Dadi Lukombo à bière donc la bière de l'X Dadi Lukombo na Lyon. Et Frotamod des boutique moko oyo ezolat sa partie c'est mission ba leader ba prêtre. Donc qualité vraiment ya bilamba et ça bien chez Dadi Lukombo donc Frotamod la bière de l'X. Merci pe na Karisha Sadik la finlandaise. Maman sociale Oazo Sungabatu merci na Junior Lange, le jeune patron, na kati États-Unis au bazota la biso Fabiola Madidi, na Pession Mbote. Mathieu Bonché, actualité eza Koffi Olomide. Yemo Koffi Olomide, tomba embaka chanson oyo mokolo mbongo aye na bambongo ne belé na Gaz Fabilouz. Alobaka bien mais batu ba comprendre ki yango te. Alobi Koffi Olomide na tikelaka ba petit tante. Kombo ya Koffi Olomide et komo tangama neti nzambe Ndeti Jésus-Christ et comme autant à mabongo nde Koffi Olomide lobaka actualité salami batu balobi ebele pe ya mabe na malamu na komba Koffi Olomide biso toza bapandisango nazate pona Koffi Olomide o afuta ngambongo te bomone émission na utosa na we ranson émission na sena ba mission belé le lope tolobela Koffi Olomide tolobi boye biso il faut to soutenir artiste émission na biso ya République démocratique du Congo po toza ba journaliste ya musicien moko te oyo toko kotela ka musicien moko tolobaka malamu na e po to critiquer baninga te toza pona artiste nyonso oyo azosa musane bien na mboka oyo il faut to sunga e po musana biso eza to panza sango to pesa message lelo bato belé baseki Koffi Olomide misusu pe ba lié bambongo ebele kana ba dossier ya Koffi Olomide oyo ngai elo esali ngai pasi bandeko na biso naloba ku ba kombata te po bandeko na biso ba diaspora o bazali banda nde bayembi banzembu nde balobi bakombo ya Koffi na sensi ya mabe bon eza wana eza makambo na bango mais koseka mawa ya moninga te ebele bazalaki wana balingai Koffi Olomide akota prison mais il faut eba ke Koffi Olomide azana bana na e azana mwasi na e yoku to utolo beloro moko bwenga na obongisa place wana olobi 19 personnes to 20 personnes to 18 personnes o Koffi afutaka te Koffi azana charge ya famille na e mobimba tala âge o Koffi akomi nango e bongo sko bana na ye bazape misu na babana bakoko na e banani bandeko belé. Faut voir dei ya mama mi tant to kendaki mama mi bakundaki au monaki tant basalaki organisation même na messe même moi réception moko au monaki bandeko ya Koffi o bisoku tuto ebité mais esala yi moi bien te koloba kombo ya Koffi Koffi asalibwe nani yango asala mabete na mokili oyo o kutu ya mabe ngana saige mission lobby na stade ya GD na lemba place Koffi obeta concert mais mutumo na France abengi ngai na MBT akomelinga abi Martin tika koloba maramba lukuta na micro Koffi ya kozonga kinte Koffi ya koya Kongo te mais tala lelo to la sabino ba image bomona Koffi mopo mokonzi ndenge vraiment zo kita na aéroport international de Kinshasa lelo donc batu bakoya ebele bakoya mbaye to soutenir artiste émission to linga JB to linga Wera to linga Koffi to linga Félix Oazé quoi même ba Fabrigas babina filé ba Ibrator Berité Wata ba Gesi Mawete ba Inosbi tolinga bango po ba osala musala mo ya mboka na biso na Côte d'Ivoire lelo
mutu moko aleki na otanga langa kombo na ete Michel moko afingi fali biso tout toyoki mais tolobeli yango te parce que fali les artistes Michel ya mboka na biso tango mutalibanda zo finga artiste na biso ba chroniqueur ba journaliste tozo lobela yango te yango moni Congo ba komo sopa biso kolatisa biso ba buzo ba kopakola biso ba potopoto pona biso moko nanu topesa message ya mabe et pas artiste Michel na biso ngana sepela kite na moni ba mama mikolo ba papa mikolo bazo embela kofi nzembu ya mabe bazo sepela kofi bakanga ye mais so bakangi kofi bongo Didi Stone et bongo mwasi na ye Olanda Mathieu Bonche lelo biso no tout okutana bomona ba image retour ya Koffi Olomide donc azo kita déjà bomona ba image nde batu ba oyambaye to sala plibisa Koffi te o ceux qui pas pesa biso mbongo te tozo kumisa tozo sepela na artiste na biso po ba sa musa kitoko tangu Weranson bakabele ba don ya ngombe bomona kitoke na batoire to la kisi na kena ndaku ne to sali image toza pona ba mission nyonso Koffi Olomide azana concert oyo eza le 31 octobre eza dimanche na terrain ya GD na Lemba na terrain wana donc bana ngaba bana Lemba bana Mombele bana Limete ya changu koto nyonso kuna ya ngaba ya nini ya Limete partout tokuta na biso nyonso tout dimanche na terrain ya GD na Lemba toza porte parole à mutute mais topesa ba message ya bien et pas artiste Michel na biso Mathieu Bonche Koffi Olomide azoya azokita Kinshasa ezape esengo ata salaki mabe eza mabete mais déjà tango akenda ki balobeli ne déjà mbeba o twelo kobwe retourne pe et ça la bien. Les retours de quoi d'accord à Koffi Olomide, l'artiste musicien de notre pays, donc Sali Sengo na ba vieux belé, Sali Sengo na ba na Congo, ba o bayoka ki Koffi Olomide ba kangi 10 ans de prison. Donc botigali na Sony. Mathieu Bonche marqué 8 ans, misou 10 ans, information ko ya lukuta. Misou 18 ans. Hey, internet faisant bouzo ba moko. Donc lukuta na lukuta, on a père mo pena asali direct 21 Koffi, 20 ans ba moni ngo wapi. Tozela mo pa zoya, to yambaye, to tourner mo pa o baloba ki o kota prison 8 ans, 10 ans. Pona ni baloba ki yango. Tozela mo pa o to tourner ba question. Aujourd'hui so bakangi mo pa o yo rozwanini. To so bakangi wera fali pupa feregola. Borozwanini. Totika ki mutema mabe. Toyeba o tozo sala Koffi ala lokola frère na yo, Koffi ala lokola papa na yo, Koffi ayeda batu belé. Aye quartier la terre sans visa, sans passeport. Mais lelo ba koma ba parisien. Ba so ba mikanda grâce à ba Koffi Olomide ba Weranson. Koffi contrat ya yu arene raté pona ba combattate. Et raté pona maramba coronavirus. Et puis biso tout au kutana le 31 na terrain GD avec quoi d'accord à Koffi Olomide. Et puis yemo pa lo bango poto ango est-ce que poto ba gagner rande ba gagner ba Afrique parce que tout le monde a Koffi Olomide na ba concert Afrique azo kutana na ba président bazo yambe pa ba ministre moi pena pays e bengié. Bon chéri yaka ki mutema mabe. Po polémique ya Koffi Olomide na ba musicien telika bango moko biso to ndeti ba fanatique ndeti bolobara muto aza pona wera pona fali pona nani polémique ya Koffi wera jibe fali etali bango eza entre bango eza musique esenga bongo siko biso siko to moko tse kimutema mabe tina niveau concert ya Koffi betamite batu ba sepeli lelo batu bele balinga Koffi za na boloko et puis so Koffi côté boloko ka batu wana balinga baloka sumawa mawa les artistes et musiciens hein totika biloko et ça la moi bien te même moi si nae même bana na etomba oyoka bozolo ba mabe trop na kombo ya mutu moko na ebité ya soki bango pe bayoka esengo oyo eza bien en tout cas to soutenir artiste na biso po Congo na biso ekende liboso musique eza politique te bango ba musicien ba sa musana ndenge na bango ba concert ebeti te ngana comprendre te sous et comme sous Koffi faut ba kangaye Koffi azoya na leka na nzela jour en avant-hier na leki mutu mwa benga bio mais yo landa ba osala ba émission na kombo ya Koffi yeba ke Koffi otikalo yate concert wana eza lukutande batu ba loba na bi papa Koffi aya ayate ya yo nini nga sali musana nga to mona Koffi akoya lelo biso na tout oyamba Koffi boromona ba image na Elengia Congo TV to la sabino ndenge nini Koffi Olomide azokita awa biso pe na ndenge na biso eza musana na biso
so bakangi Kofi obi musala na biso pe muso etengami il faut to soutenir artiste et musicien po to liaka musala na biso yango to liaka so artiste baza so baza te to sa musala ote ngana yamba nga ba politicien te to yamba ba artiste et musicien musala na biso yango. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc, Bissotounde Tozomona, là c'est Kofi Olomide en direct de France. Nenga Mathieu Avion, Bozomona ba photo quand même, Bozomona ba image, ne bazo illustré Bissot Patrice Mbelenga Pro. Donc Kofi Olomide bien et bien bientôt là. Azo kita déjà na mabele. Tala esengo ba Congolais bazo zela, ba bise tondi na batu. Bazo zela double king Kofi Olomide. Et je vous signale, Mathieu Bonche, je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Naralanga la partie prité au toara kota Kofi non. Ce qu'il fallait à Sali Moussala est bien, bravo. Weranson, bravo. Jibin Piana, bravo. Mais à quoi sert Congolais lelo lingi bakanga Kofi Olomide? Ba papa imba kenda, ba pependo mba kenda, ba misia minene ba King Kester. Aujourd'hui sont totali ba icône, les seuls et l'unique. Ototikal na ese Kofi Olomide. Wana ndolo babongo bazo finga yo ndolo babongo donc somo. Ba finga nga pourquoi pour na kumisa pe faire rigola boy. Na kumisa pe fali pour pas boy. Martin, to sala musala o na vérité. To sala musala ya ko bata mate parce que na internet, obiga lelo to vanda ba fingyo et même maman na yo na internet. Eza ba mo mususo depuis katanga moyena lo bango ezate ba finga biso. Yo ba finga o bongo yo randeni. Na okaka pasi po ovandi bo bafingi mama na yo bango ndiye bazana na ba mama te ba nzete peut-être yango bafinga biso to saka musala pona bakona se ya moi biso to sa musala tozo valoriser ba musicien na biso bazala toujours likolo musala na biso yango yo to salaka photo lobela ba musicien actualité za bongo boyoka déjà na simba micro na fingi musicien boy non eza polémique na linga polémique makase salaka bien mais ndenge bien de to lobara toza pona batu nyonso micro oyo ekendaka na ba orchestre nyonso lelo pe oyo to linga te Wera azwa problème Kofi azwa problème JB problème Fali problème Ferre problème même héritier ba Fabrigas ba bina filet to linga ngote. Donc, on a besoin de musiciens na biso ba kende liboso. To soutenir bango, to tika ki mutema mabe. Surtout biso ba chroniqueur. Cause la chroniqueur a musicien ki ngani. Et loko wana to hotel mele yango. To sala pe marche nango. Il faut to sala organisation moko, to sala marche nango. So que za chroniqueur ya musicien moko boy. Lobela ka makambu na ye. Kokote soutenir ngambo batu misusu. To soutenir artiste na biso. Toloba maloba malamu pona bango musala bango ekende liboso po bango pe ba considérer biso eza bongo. Merci beaucoup, merci Naebi ke Kofi Olomide azozelama et pas le pasteur notre prophète de la nation Denis Lessi azozela Kofi Olomide et merci à Jimmy Bella ou les boss les millionnaires congolais. Arsène Toya, les jeunes millionnaires, bah merci Ebele, merci à Kingston Sono, les boss depuis Lyon, bah obatie bah moyen, bah on a bah le boss Dadi Lukombo, boutique Frata Mode, bah Alfred Dadi Misaka. La bière de luxe, Dadi Lukombo, na Lyon, donc boutique d'habillement et Frata Mode, boutique bah prêtre et bah boss. Voilà, donc tous la Kofi Olomide, tous ton amanesengo, mais rendez-vous le 31. Tokutana biso tuna terra GD to la tande moi kilote pour ba gondo yaki déjà et tu pas Dadi Lukombo et où tu prends ta mode merci pe na DJ Tobis Ozolanda biso merci na Romel Massafou na kati ya France Romel Mosengo merci na Chukuma papa na baby Bolanda biso Junior Lange le jeune patron Junior Lange na Pesio Bambote merci pe na la chinoise Jean-Sia Sadiki Mwasi Kitoko Ozotala biso na niveau ya Felande famille Sadiki Mobimba ba Irisha Sadiki ba Karisha Sadiki bambote na bino merci pe na Zinikum na pesio bambote place aux Ali balobi tonton moro bien mutu moro sur la kitoko otolia ne mo ba fufu wana air moko sala moja merci. Merci beaucoup, rendez-vous avec Double King Kofi Olomide le 31 octobre donc tokutana na terrain GD tozana ba Prince Bakali tozana ba Edidiora hein balobi ata yu arene leki nango Kofi abeta ne da ba millionnaire abeta ba chetemba to refetera ndenge to fetera ba to mitema mabe o ba yo bebisa makambu concert eza bien to boyi na biso
ba ekiri moko boye botindaka bekiri moko boye po sécurité za makasi sécurité za makasi toboyi na biso o batu moko boye babebisaka ba concert batu toboyi ba concert nyonso ba musicien na biso to on a besoin les qualité ya bien concert a fali na fikine elekaki bien po organisation elekaki bien to lipe ba concert pe misusu elekaka bongo lelo pe mopao a préparé un kitoko donc concert o ya lemba toboyi ba kuluna toboyi ba voyou toboyi na biso policier moko yonga policier boye toboyi tolingo organisation za malamu After You Arena Maman terrain GD synthétique ce que ozalana na quartier la Mobimba nani akozanga donc yakaso et tokata mo eloko moko olobini pona Koffi Olomide ngai moko kutuna sana featuring nayi tungi to embanzembo tombola bombe Koffi Olomide angaka boma ba monji na mboka etata Nanzembo Kolombongo aye kolia bambongo naye tata telemina ngwende atali ate Kolobo tata na kobina ko bumayo tala botika Koffi Olomide 4 akora ngai moko mwana tata na lingaka ebongo bino ba Congolais bolinga yazo sala fierté ya mboka muto ayembi sika ayembi On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Respect à Patrick Image, lauréat Mibali, tout Yanjili. Patrick Image.